Tondinga au motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sikanyo sezwa mibino petika ete kimi nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois abonné à Océan du Congo, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nzambe alola vraiment à pambola bino na confiance et fidélité oyo bozali ko pesa na molobelo ya bino Océan de la presse congolaise pena chaîne na biso mobimba. En tout cas nzambe apambola bino. Merci pe la bino bozo ko partager be message bozo ko liker. En tout cas nzambe alola apambola bino. Bon continuer ko s'abonner, bon continuer ko landa biso vraiment boko za la décité pambate o ezali chaîne na bino ya libération ezali esika wa plutôt analysaka ensemble esika to salaka éveil patriotique esika o to salaka éveil à conscience et esika o tozali ko sensibiliser, ko mobiliser, ko sala éveil na peuple congolais spirituellement, physiquement, pe ko bouger peuple pour être alongwa mpongi alamuka atika kolota pour être ndoto oya zali kolota ekoko kisamate yango sengeli tokata ye pour être alamuka bande ko balandi vraiment lelo to koloba maimanso bazali koleka la République démocratique du Congo kasi yambo to kotela mama elikambo la biso pena na lobi ingete la balamvulozi on est ensemble pambate to ko bunde tumba oyo ezali bongo ya ba valeur to ko bunde tumba to récupérer bon konde la biso mwana mboka odombo. On est ensemble, nous sommes le côté français. Toalina yo elongo na CCDP tolobi tokobunda le 28. Le 28 et kozala bafwa bashala. Le 28 et kozala esika oyo peuple congolais bisola Kinshasa tokozala na ambassade ya France. Toko meme la France ba vidéo, toko meme la France ba photo. Toko meme la France oh yelinga sala sous d'oreille ivoirien mais biso toko toko la matoyi wana ayoka toko souffler ndenge biso to soufflaka totoi okaka nde toko fungola penza ba français po te tomoni ba koyoka malamu te pe tokolongola bango bipochi bio ebikangi bango na miso po ba mona te yango tokoloba la makambo oyo soki Félix Tshilombo o alina kati ya makambo oyo ya Kagame akosala milongola na bokebi pambate wali kokende moke na komilongba ne bonga posi ofandaki lisoko moko mwandambo ya lisoko etikalaki tala oko glisser pambate kiti o vandelaki et alaki ya moselulu et alaki kiti ya malongate. Alors soki yo yebi makambo oyo et que yo zo soutenir yango ndekolanga mabeko kota moi vérité boko zali na tina Félix Tshilombo po etela bato bayike balobi mama Océanie ne koleka Félix ali ndekola biso Félix akoye bato akoyeba te na kobetela bilo kasi totala boli peuple la mukaki to yebise ningisa moninga telemisa moninga loba na ekola muka bota na ndenge peuple ako ningisa moninga le na nzela po yebisa ye lamuka yali maloba mama Océa bongo tozonga la sima ngwese belemi sukola yemo akotola litoi po ete mingi pe ba koyoka malamu te po ete to sala ni to telema po ete to kende simba ye ningisa ye ngonge koki kabuya zo batu ba ko miningisa balobi ngonge koki to bouger tango yoko lala ningisa moninga loba ngonge loba ngonge koki to ningana ningisa moninga ningisa ndekola yo ngonge koki to lamuka tango koki to lamuka to dengana bangunya ye bongo biloko to yo tango koki na bantu bandeko bomoni wana babilenge bakola muka pote to ebisi bango bolongola zododo bolongola bomaye bolongola o musuba saili bango criminalité et autres inde pourquoi la zone besengeli to bengala bato to au la République démocratique du Congo tango ba ko kota to pesa bango mitindo ndenge ya kokotela kasi ya moto bengisa bango esengeli babona Rwanda bazale sosi ba occuper Congo te esengeli ba Tanzanie ba occuper Congo te ba Burundi ba occuper Congo te ba Tchadien ba occuper Congo te ba occidentaux ba américains bazale sous na même la République démocratique du Congo te eza musala makasi esengeli ngana otosala kasi soki to lembi to tiki bongo ndeko za la passe bande ko tozala kala koloba tolanda bandeko o basala ki intervention la bango boyoka nini balobaki pone kolo wa bango e bongo tokozonga sima. Je partirai un jour d'avoir défendu un idéal juste et légitime. Nous devons défendre l'idéal juste et légitime. Ce n'est pas dire que nous sommes de fous, nous ne sommes pas de fous. Nous devons défendre l'idéal juste. Il y a de morts chaque jour.
génocide de ça dans Congo eleki makasi. Yango to so ba le 28 biso to bima. OK. Bande ko diaspora message ngande ko la bino na pesi bino de ko Jean-Pierre Ita na biete to tozana bino komba moko. Ndenge bino boko se mobiliser les jours wana no tika ndeko do le jour wana na tribunal kuna. Bon répétant le 28 biso na Kinshasa. Tchango za déjà mobilisé. Tant au morning au moins déjà Tchango. Nous sommes déjà mobilisés. Naïbi que non le 28 au Zalawana donc mabe ouais. Bakongo bani naïbi que papa redi pour ça kolobe ali na kozwa yo. Pasteur Maté Akanda. Maté Akanda. Oyebi. On mona déjà Pasteur Maté Akanda. On mona na bilili. Yeo lelo na yo maman Océa Fara. C'est lui qui s'excuse et s'accuse. Pour nanga je vois que Kagame a la publicité pour Ayebana. Vraiment. On comprendre. Mais il y a la guerre. La guerre sans le savoir. Kagame. Donc Kagame a sali le yenge moko po Ayebana kenga Kagame na zama natango Mobutu maman Océan. Mobutu les pays comme Rwanda ne peut pas blaguer avec moi. Mobutu c'est quoi Kokungwendo wa Zabanga. Mais les autres sont na Rwanda ezolinga ko pota soki manteka soki zododo maman Océan nazo biso mutu aluki mbeba oyo nyonso son nom c'est Félix Tshilombo Tshitoto Mwivi. Udiwenza politique wa buloji politique wa dishima. Dishima na Zolanda ye. Fachi béton. À quoi sert bon? Ya kotanga béton. Béton oye fini ki matembele maebi maezate. Ngai maebi ma ezate. Donc le 28 nga je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir na longo lekoti. Je suis prêt à mourir ndenge na ya wana enzala. Le peuple d'abord. Mais c'est du mensonge. Le peuple d'abord et comme il est là, moi-même d'abord. Ma famille d'abord. Ma cousine Nangaï d'abord. Et bongo le peuple d'abord. A quel ba diaspora. Maman aussi na zo tango ba Martin Fayulu bazo mona pasi na mboka oyo. Tshilombo était ici. Tata na yebse ko kokina no sala politique à tort. Djibaki moi je dis kumbanato indi la sombai ya kero somba kuna na Belgique tala sengle ya Gaya na baket chaminene na ba kilote ozomona ba kilote ya Gaya mais lelo Tshilombo akero négocier na kantuana o tata tchena loba oya kukangelanga kandeke wana na chakango na chibombi na kupesa yembongo mais aujourd'hui nous regrettons pourquoi Tshilombo akende ko négocier na kandeke mais ça makamumo ya soni Beni Batuko Kokufa. Et nous avons vite comprendre que on y bazaba complice. On y bazaba complice, bazo lingaba kunda RDC na bango na Joseph Kabila. Objectif na bango c'est pour balkaniser les Congo. Est à la pays Moussousou, ouest est à la pays Moussousou. Nous disons non au capitalisme. Nous disons non, pas question. Ndenge bakero funda ndeko na biso na Gungu na Kongwawa tozo sala mobilisation les 28 tozo sala descente policier je dis bien policier Kasongo écoutez-moi bien je suis pasteur Maté Akanda Natala yo monanga bien Redi Amisi Kisuka Shawe na lobby soki oza Rwandais bimisa ba policier parce que policier otokomona na balabala policier azanani azamuto azobatela peuple na biloko na mais lelo so policier akangi lelo policier so akangi même aux infraction mbongo eloko liboso loboko na poche mais nous voulons un peu savoir est-ce que infraction maman Océan ezalaka na poche est-ce que ezalaka na poche nazo tuna maman Océan infraction ezalaka na poche mais lelo soki policier akangio loboko wapi na poche azokende koluka nini ndeto sengi na ba congolais to sengi na Kasongo bon respecter peuple na article 64 toko bimana balabala pona ko déclarer droit na biso yanga peuple nga passer Maté Akanda na koloba ete Kagame
à BBC Congo na biso. Mozito avait raison de dire que nous allons faire la guerre contre Rwanda. Et le long na moni etendenge azozwa bendele, azozwa bateau de commandement, akosongela lisusu eloko wana. Nous allons faire la guerre contre Rwanda. Maintenant awa to banda ko benga na ba Rwandais. Tozo senga élection, tozo senga timia, tolia to tambola malam. Tala lelo lipa. Redi papa redi biso tozara no tango molayi na banzi ke tokoloba mingi zali, oyebi bisiko tokutalaka, topesa na ndeko mama loba, olobi bonde. Merci maman Océan. Le lo so biso ba congolais to telemi le lo awa ezali puisque tomoni ba Rwandais ba komo sakana biso trop. Omoni mboka oyo ngalo baka chaque fois na pesa ka faute na ba Belge. Lumumba avait raison. Ya ko telemela ba Belge. Ce que Lumumba telemela ba Belge amona ke non, ba Belge ba do tambusa mboka mabe. Ya ngomoni ba Belge bazwaka opportunité ya koboma Lumumba po bike mutu oya za mayele. Ce qui to tikiye kaka na mayele wa za nango ba sekana biso so mabe ekobima. Ozomona yango moni lelo mboka na biso Congo ekomi na pasi ndeko Kabila côté na pouvoir bandeko na biso na est bazo kufa chaque jour ndeko Chilombo aza inconscient po mwana mboka oya solo akolinga te ke ndeko na ye ala la nzela to kufa chaque jour to bengaki Kabila azali étranger Kabila étranger lelo Kabila azate tozana nani mwana mboka ti ya on a bisa rabatu na classe oko tangi bien te ata ba pesi au poste ya makasi oko travailler kaka bien te pour base ya notion ozana ngote eza loko na monsieur Chilombo administration ayebi ngote na vie na ya tekela ko travailler te si bitima kaka boye élection Kabila Kabelio bou no banzi bolandi bandeko bayike wa telemi alobi pola mboka la yo atelemi alobi pola mboka la ye na banzi boyoki bango na bokebi ça veut dire congolais comme na souci kasi bandeko la ngala kotika ko lobalika bakatu ko bianza te basala ka guerre na misolo bakenda ko bundera misolo pamba te esengeli to milengele tango yango yo tango ko bunda tango yango yo congolais fungola loboko Congolais fungola loboko na yo opesa biso oyo tozoluka Congolais fungola loboko opesa biso oyo tozoluka poto kinde obunda tango ya ngoyo tango ebelemi pamba te mayeba koleka la République démocratique du Congo et ali a participé mawa bolandi congolais atelemi bolandi congolais angangi bolandi congolais aminengani alobi ndeko na ngai pa ko boma bana biso na boma soki boma o ba uti ko bimisa sekoyo e ko uta Brazzaville ba enze ba ko sala e ko uta na se ya mituka bande kolanga bana ba ko palola ba ko tia na zolo poza eloko kolia te fatiga lali mususu pe baboti bali malamu mais entourage akuta na bango e ko détruire bango biloko na soki ali poison na nzota bana to ebité ba drogue ya bongo ko yela bana pona ko affaiblir ba jeune po ete ba telemate yango océan zoloba tango yango yo to sangisa maile pe makanisi to silisa makambo oyo to zelate ndeko langa eza esuta ko zelate po nyoso tolobaki nzela ezalité la République démocratique du Congo atande ko langa lik makana kino Autriche alobi achelinga mutuka mena otambola na ngondene po nzela ezate ndeko langa soki moto oto akaraka beko toko dusola mais moto ako telema nzeli alite bandeko langa partout lobi na meka ko sillonner bisike belé na ebisi bilo bandeko partout na ville province à Kinshasa nzela ezalite kasi tozo kama pe pasi tango toko dinose ben sanité to komi banguna ndeko langai na betaka mbela na banzi kaka awa toko loba na beli na tanga kala kumba général ango na cité Mamobutu oya bandeko kotsa ba Rwandais batu baboyaki lelo oyo baluba balolo emu balobi bakuti bazali Félix azala morceau dire 10 décembre ba ko lokele makambo ndeko langa est-ce que boyeba ki to lebilo kwa mwa préparer mbango il y a un problème sérieux bandeko langa ipona sukisa ezali problème ya Félix Chilombo bomba mabe bomba eli mabe soki la baliko bomba bosoto soki la baliko bomba bosolo ça veut dire naza océanté bandeko balandi tozwana no CG ya SID moi maloba mokia lobaki e bongo tozonga tosisa na panza mpoke mbote mama Océan na sepeli ko mona yo mikolo ebele au mona na kalisuste okimba biso
bande kwa eside bazo tunanga ndeni ni mama océan est-ce que ça kota na union salé oyo komi bololo na yebiso bango na ko zoye kaka to solo la pour que bana poto balanda biso. Merci vraiment CG de Vos Laza ya bino moi ba déplacement moi kokima en tout cas mikololo ba attaque ezaki mo ebele bato bayebi mais en tout cas tozali na bino elongo pambate mosalo to ko sala o bino bo ko sala nde force la biso to ko kende wapi tala bango lelo glace sili Kouré Katani bakufi kokufa bakomi kosama kama buzoba yango biso tozala bango elongo te pe to kozala ka te tozaka na sima ya président Eli Martin Fayulu Madidi numéro 4 la parole de Dieu moto abimili banda ya 4 c'est kaza moto mokufi yango moni bango peta bakufi CG penza na mwa lombango esengo na weza nini pambate olongi etumba otelemaki ongangi mokili mombemoni plein wana na yebite na tanga boni na loba boni na yebite bato bango bamona kila bilili sikoyo eloko so sali osuki wana to pe ba projet musu ezali oyo za ko tombola sikoyo ke bato bakanisaka ke CG de Vos avanda asala kate mais ba yoka yo pe ko yoka vraiment longo le mona mboka mama océan omoni musala oyo tozo sala to bandango kala Tobanda kala lelo e komi 13 ans tous en terrain oh ya combat mais toujours continuer kaka oh yo to pesa ki liboso siège na biso ezala ki avangu et to benga kango inauguration bitumba ezali munene oyebi bande ko na biso bazo kufa na este ba ADF nalu ba groupe armé ya ba Rwandais banda ko bomba bango sikoyo gouvernement congolais atindi ba soldats ba oyo ba komi ko s'opposer na peuple oyo a organiser résistance eza mbala liboso na vi na ngai na lobi ezali mbala liboso na vi na ngai na mwana gouvernement ya mboka et réprimer peuple oyo a résister contre les envahisseurs Natali na Goma, Natali na Beni, Butembo, Lubero. Na moni ndenge nini ba peuple bazo souffrir. Na lobi mais Natali nombre ba policiers, nombre ba militaires ba déployer contre peuple. Na lobi pona nini boko so ba militaire wana te. Botinda bango bakende ko combattre ba ADF nalu, ba Rwandais, ba Ougandais, oyo ba oboma bande ko na biso. On comprendre que bitumba na biso il faut ezala makasi to continuer. Yango wana lobby dimanche à partir de 14h. Tout ça na Birmanie, la fin de la révolution. Liboso église c'est ko terrain za wana na Bumbu, commune na Bumbu. Oto salaki liboso ya siège na biso. To continuer kuna il faut to mobiliser peuple congolais. Na moni biso ba kinois toujours lala. Toujours bina, toujours lia. Mais kuna na est mboka na biso bande ko bazo kufa il faut to créer jonction ya bitumba kuna soki bande ko batelemi biso pe awa to telemi mais avant to telema faut to banda campagne ya sensibilisation mobilisation éveil de conscience pour que bande ko na biso ba comprendre que bitumba oyo ba mener kuna biso pe na Kinshasa il faut tout ça lango oyebi mama océan pour que M23 etima na mboka na biso pour que MONUSCO ba gouvernement congolais ba telema na temps ya M23 ba étudier Kinshasa ba telema ka awa to ningisaka et pesaka que bande ko na biso kuna ba mbuza mabe banini ba kotaka ba bengani batwana yango to ko créer ce qu'on a Kinshasa to banda lobi na pombu na komi na Bumbu to ko éveiller bande ko na biso to ko yebisa bango vérité pour que to ko na changu il faut to pelisa awa Kinshasa et pela totalement pour que to créer jonction il y a mouvement de résistance na bande ko na Beni Butembo to défendre mboka na biso ezali ya siéger na banguna to libérer yango. Merci vraiment to kozale longo to ko tchabino maboko po ete mosala biso zali ko nganga koloba ba cameraman na biso ba kokoma océan du Congo Sokolanda kasi siko naza ko informer OK bato bakendaki na notre premier informo pa uti ko sala passation siko na président Eli ba kangi ba militant pe ba beti masasi na nzela ndenge ba baneko kele kotika cordon ya lamuka ndeko moko ya lamuka ba kangi ba saliye mabe. Donc tout ça information lobi to kotela mama il faut mutu oyo bakandi na mona ki ba mama ba jeune bien civilisé ba yaki pour que ba soutenir
passation ya flambeau na esengo soki bakangi bango il faut libérer bango sans condition sans condition sinon à partir de lobby to engager action ya makasi contre ba force oyo bazabe ennemi ya esengo na biso ba libérer bande ko na biso. Merci cordon numéro na yo c'est j'écoute là le cordon numéro na yo ya téléphone na bato ba kolinga ko benga yo pe bato ba ko sepela. Maman Océan to salela mboka to salela mboka na biso to za disposer ya koyamba bande ko oyo balingi ko rejoindre biso na yebi que to za na ba millions ya ba congolais balingi ba rejoindre combat pour que to libérer mboka na biso ba benga ngai na 084 44 33 300 056 donc to bandina plus 243 pour bande ko badali banda 84 44 33 056. Merci mingi mama Océan. Nzambazana. Na bansi bande ko langa na kosukisa awa mingi ba ko yeba teke Félix azwa bondoki ya mokolo. Mingi ba ko yeba teke Félix aza mfute. Topi Félix yemoka ko yeba teke aza mfute. Bande ko langa yi to mekai ko swana bande ko moko toza ko analyser makambo oyo so sa ma la République démocratique du Congo. Ndeko wana lobi bo lobi marque aza moto oyo fo bo kangaye bo torturer ayebisa biloko akutela Rwanda. Ayebisinga lobi mwasi ya Vital Kamerhe esengeli bo kangaye bo torturer ayebisa biloko pourquoi balakisa film Félix atambola makolongolo. Vital Kamerhe bo kangaye bo torturer ayebisa biloko nini bakenda ko sala Félix. Parce que Félix d'ailleurs moko alinga sala bango makamba Mosé Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais ont peur makamba Mosé sala bango parce que bazaki trop sûr ba aider Mosé mais ba komi Mosé esprit kozala quinois esprit kozala mwana mboka esprit kozala guerrier na suka lango abalusa match. Alors ba banga ka Félix sala bango bongo. Yango boyoka ka c'est histoire vrai bakata Félix ba poile ba biloko tuana ba sala batambusa makolongulu ba sala ba cérémonie. C'est par là na complicité ya Denis Sassou Nguesso ndebo mona ba bebisa Félix ndebo mona Félix azali sous mayele te ndebo mona qui dès le départ Dieu m'a révélé qu'il n'a poni Félix te alaxa stati ya mwindu atia ekoti ya mwindu alati lenete ya mwindu pour vous prouver que bokonza Félix ezaki ya nzambe te parce que Dieu savait que Félix ndenga zawana ndenge bazue wana bakokotisa ye na makambo mosusu oyo Félix a servi nation te yango na yebisaki bilo que Dieu n'aima jamais on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé il le moissonnera. Alors Félix tant tozo betambela ko lobale que Félix keba oza ya nzambe te muku na ye azo ya nzambe Félix keba oza ya nzambe te baluba boye bosangale bolobi fachi beton mais lelo oyo bino moko bomoni ke quiconque aye quiconque boyebi filme wana boyebi et abuka ka béton ce que quiconque ye wana ye ko débétonner yango wala bomoni Félix a un morceau dire bande ko langai vraiment à moins que ça la plan ya nzambe te nazo suki sa awa à moins que ça la plan ya nzambe te mais tel que je vois et que vous allez voir moko ya volonté ya nzambe pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Avant 2021, tout côté la 2022, il y aura un sérieux problème dans la République démocratique du Congo. Il y aura un sérieux problème, laisse-moi vous dire. Alors, tout permettre était Kabila ça contourner Congo. Il a tout fait à Sassé-Wana. Tout permettre était il y a une négociation. Tout permettre te il y a kozwa biloko la biso o tozo lukato tchango na mesa. Mais eloko oy eza malamu pour le peuple congolais, c'est la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Comme nous voulons la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. On va faire la guerre. Toko bundi sa ba policier congolais. Toko bundi sa ba soldat congolais, toko bundi sa ba soldat étranger, toko bundi sa Monesco o ezalaka Monique. Nango na tuna ka Monique kinda pinzo kana yango le bongo le koma Monesco.
na bandi la tshela ke bilo bilambo boni ba ko lala mona mwasi na motuka la mikanda biloko monesku wana est-ce que bino biloko boye ko sala yango wana c'est par là la za ko yebisa bino ke tout congolais olembi mikili ya bapaya maltraitance au bako sala bilo bolembi je parle pas là-bas la poto ba collabo non je parle à mes frères au ba perdre ba sens té au baza la société bundela mboka la biso bande konanga toko solola na kopesa numéro ya compte cette fois-ci na bato ba kolinga o ba lingi ba koyebsanga to sangisa mbongo nous allons préparer la guerre dans notre pays pour la paix. C'est pas moi qui a dit ça. C'est lui qui veut la paix, préparer la guerre. Alors moi, je dois préparer la guerre dans mon pays parce que je veux la paix à tout étendue à la République démocratique du Congo. Qui sont pour, qui sont contre. Si tu es contre, ça veut dire que tu ne veux pas la paix dans ton pays. Tu veux la maltraitance, la tuerie, accident et où tu consales la malandela qui quitte. Plusieurs morts. Bana mike ba bébé. Ponani nzele za malamute. Nanzela ba telemisi mituka. Batu ba koleka. Mituka ya malamu te ebomi bato etumbi bato yako na mabota wana bato babiki bakaso emesato aza ko expliquer donc nzamba tiki mutola po expliquer na mwana comment esalamaki eza mobali moko bona mwana comment makambo ne lekalaki comment pasi wana ndenge bato loso bakufi alors ndeko la ngai bako boma biso na accident bako boma biso na nzele ya malamu te bako boma biso na nzala pe bako boma biso na manduki na kokata alors jusqu'à quand okoloba assez vous voulez ba exterminer na race Congo lolenge wana siko banani ba remplacer biso yango na lobi boy vous qui sont conscients jusqu'au preuve du contraire bino obolingo kote kamboka la bloté boaline tumba ndenge moko na mama océan to chambongo pour faire la guerre. Je ne mange pas mes mots, je n'ai pas peur de la mort. La croix est devant moi, je ne peux plus reculer. Mon pays est devant moi. Les sangs qui coulent du jour au jour est devant moi. De morts, des assassinats est devant moi. Alors moi, je ne peux plus reculer en tant que la fille de la République démocratique du Congo. En tant que la fille du soleil, je suis là pour la libération de toute étendue de la République démocratique du Congo. Je suis là pour la paix de mon pays. Alors soutenons-moi qu'on fasse la guerre. Rien que la guerre pour la paix. Le Messie qui avait dit cet adage, celui qui veut la paix prépare la guerre, il a raison. Parce que sans la guerre, on n'aura pas la paix que nous cherchons. Sans la guerre, la paix n'existera pas dans la République démocratique du Congo. Il y aura toujours des pleurs et des graissements des dents. Et par ici que je dis N-O-N. Maintenant, moi, je me prépare pour aller libérer les gens de mon pays. Qui sera d'accord avec moi? Aidons-nous pour cette marche. Nous, chez nous, il n'y a pas la négociation. Nous ne voulons pas les élections. Parce que qui a été voté? On avait voté qui? Est-ce que Félix il a été élu? Non. Alors comment on va encore aller faire des élections pour chasser Félix? Non. On va chasser Félix de façon qu'il est venu. On lui chassera comme ça. Il va quitter notre pays. Brutalement. Parce que Félix, il a tué beaucoup de gens. Félix, il est du nombre avec les assassins, les criminels qui tuent les gens dans notre pays. Il a tout favorisé. En voulant être président, qu'il n'a pas mérité. Félix n'a pas mérité d'être président. Il est collabo, comme tous les Congolais, collabo. Alors voilà, c'est par ici, je dis, tout Congolais, prépare-nous pour faire la guerre, pour la paix dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, la Binonyoso. Na awande la soukisi langai, to linge liberté, to linge kimia, ya modèle côté de Kabiso, to sala bitumba, poete, tobika. Merci encore une fois, la maman Adjawa. Bon rétablissement. Assalamu alaikum, naba mizil malanga nyoso. Merci Nanita Babé, il faut que moto, que Dieu vous bénisse. Merci Nalik Makanaki na Autriche et Ratakate. Merci na Désiré Botuna, na maman Elisabeth Botuna na Australie. Merci na Célestine, en tout cas, bon rétablissement. Oh, que Dieu abatte langa Célestine nanga la France. Merci na maman Célestine locale mais les États-Unis d'Amérique. Ndeko nanga ya ikanga ngenge. Oh,
wana namoni Jackson na France lulungu ya ngandeko wana namoni penza bolingo ya Congo bato balingaka mboka la bango nalobi ingeta na lipasa langa ino ya CNT live toza la bomoko bandeko la ngai to simba la bomoko to lingala la bolingo ya solo poete milimo mabiso milongo la boumbu Pamela oyo nyoso yeko cha molili kati na milimo na biso ya kozangisa biso bolingo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Bokondi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps du Lolo soit. Quant à moi je vous dis au revoir ce qui est soyez Toko Bunda Bitumba pona kotombola nkita pe ba valeur ya tout congolais ba mama ya moto mojali on est ensemble toko zelaka tuko bianza poto kita mercredi Nzambe ya Lola abatela biso.